chaîne www.nazarientv.com avec la humble servante de l'Éternel, la sœur Tiffany Mokwa. Et pas c'est Tiffany Mokwa. Conseil non ça parce que le frère en eux-mêmes témoignage la salle dans les Nazareth, c'est le frère qui avait filmé. Frère on t'a filmé à Kango. Na sepela makasi komona ye l'air na ye bazo travailler na serre mais l'air makambona surtout yaki na yebisaki frère avant même azo ba décision kende na bondela ki na benga ki na téléphone et c'est na bi frère nanga zanga mama ani boni bien nga na lobby na bi omoni mbongo o serre Tiffany afuta ko lokolo be za mukie nga naza na Congo na ozonga na zonga na fin décembre so na zongi tikela nga ka janvier à partir de février mbongo o serre Tiffany afutaka wana montaka afutaka yo nga na ndo bakisaka asusu yango lisusu likolo ko malango lokola double na vie charge wana en tout cas naza na posa bosa ya musala nzambe bokende liboso kotika serre Tiffany te kotika les Nazariens. Après ton sur le téléphone, il frère Amika qui répondre après téléphone et katanaki. Mais après Mikolo, comment on a ma cam sauté les qui na internet. Alors, oui allô. Oui, nati na tresi ko kuta na première rue. Au fait ça appareil nanga zawana. Ya Samsung. Junior mtabe. Problème. C'est beaucoup de la tresi, beaucoup de la appareil. Je vais gagner quoi chez lui? Lui vient chez moi, moi je lui donne les transports. Qu'est-ce que moi je peux gagner chez lui? Maintenant je vais te faire arrêter pour le smoking. Maintenant là. Même place à zone qui s'en a si ça papa n'a pas yo zo kende ko loba mabe na ngai mabe asiki na nga ba yidi bazo le kana na li Nazareth yo pe lisusu moni malamu kaka cameraman na nga filmer na mariage na yo allez-y comprendre que ba sala ba complot na bango kala ba si ba kota na ndafu na nga ba korompa kala menga na ye ba kati la pesa émission kala ndego ki azolo ba na ki na ngia kana ke tu mariage si on a ça na makanisa sala ma bébé si arme de crocodile que ce frère-là était en train de faire sortir. L'arme de crocodile. Et ce qui va naître, et vos évangélistes. Alors que l'évangéliste a dit qu'il y a besoin de sala. Vous avez dit que vous avez nga wale sabenga travailler sur travail 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 abenga kazo numéro 1 abenga kazo numéro 1 botuni abenga kazo numéro 1 là ba monter au bateau na Kinshasa et comme des paroles ba ya ko ba benga téléphone on a enregistré l'évangéliste. Bah ben na téléphone à précis na évangéliste na enregistré. On a bango junior aya kinde ko confesser. Junior kuna no ba linga bazwanga na musala. En fait, il a benga na pona na mariage. Ce qu'on on ndima nani. Do ndima nani. Ya kenda ko finir mariage, a kenda ki confession, a kenda ki bazwanga na musala. Allez-y comprendre. Malgré tout cela, Matouni Junior, où sont ses preuves? Et ça, ils sont ma preuve. Voilà, on a une photo. On a une photo. Et ça, ma preuve. Voilà. Junior, il faut aussi là. On a fait une chose à la paix. Alors, oui, allô. Oui, nati na tresi ko kuta na première rue. Au fait ça appareil nanga zawana. Ya Samsung. Junior mtabe. Problème.
C'est beaucoup de talent précis, beaucoup de talent après ce beaucoup de talent première ligne. Je vais gagner quoi chez lui? Lui vient chez moi, moi je lui donne les transports. Qu'est-ce que moi je vais gagner chez lui? Maintenant je vais te faire arrêter pour l'escroquerie. Maintenant là.
vient me trouver, tout que le un prophète, tout c'est là et par là. Donc il y a une délégation, il y a précis, Ngaï, conseiller Nanga, il n'y a pas un témoin de tous, de bandit, de bonne de la prophète, qui va dans le temps. De bonne de les cas, quand on dit que j'endurcirai le cœur du pharaon. Tout cela qui n'a pas à 5 heures du temps, tout le monde de la prophète, avec quoi accepter, tout le monde de ça, frère. Bien aimé dans le Seigneur. Donc, comme on a, parce que tout le monde dit, il y a des vérités. Croyant que, disons, ma prophète, là, parce que les premiers, on a dit, c'est une délégation, il y a 7 personnes, mais au monde là, j'ignore à l'Imanacacho. La commune au monde là, j'ignore à l'Ima. Mais pourquoi il y a besoin de la j'ignore à l'Ima? Quand il y a même qui m'a fait au j'ignore à Sali, Denga Sali, pourquoi besoin de la mot ça? Nous sommes les premiers vers 18h, la commune, il y a Bandaï. Arrivé là-bas, donc écoute, il y a évangéliste, Bazaya Kosenga, et j'ignore à l'Ima, il y a commandant. Commandant, on a fait maman, on a zappé, non, s'il y a de faux, il y a aussi de vrai. Maman, on a catégorie d'amour. Lorsque tu es de beaucoup d'ailleurs, il y a et prophète, abandonné sa prophète, Tony, papa, vous avez passé à l'Anzambe, au monde où il y a comme il y a eu passé à l'Anzambe, au Kénokutana, vous sonnez bien, vous l'indissa, vous mamanto, aussi vous comprendre la vérité, vous tika. Mutu ya suka o évangéliste atindaki en tout cas à papa moko na sikelaki na ye makasi. C'est vraiment un homme sage, c'est un homme humble et un homme intelligent. Ye nde mutu azwi nga na loboko azwi mpe pendant ke oyo alekaki na junior na plateau atie mutu na se azokokoloba ata ike ata ote ye alemi dans le Seigneur. Pourquoi les gens veulent se moquer de Dieu? alobi kiyabisenga na se repentir papa na ngai bozotelema liboso bozoteya biso me bozobanga nzambe te bozotia toujours lokuta alobi na komini ate eloko te le Dieu d'Israël azotala ngai azalaki na soni atie motu na se yake le papa na nakangaki kombo na ye te ye moto abengi nga na sepela na papa na makasi abengi nga abengi le prophète abandi kosolola biso alobi bomoni évangéliste ayebani soki makambo epanzani eza soni yo oyebani na yo te mpe oza jeune prophète ekosalela yo te me ye ayebani nga naza neutre nakoki te naya nasepela na mabe limbisa mwana wana abisa soki dossier eke parte eza soni le prophète a dit d'accepter la limbisa ndeko. Donc, disons le frère Junior, mais la condition, boti que la ngana yeto solo là. Ngai, commandant ya kumina bandal, certifani, moi si nanga. Balbi porte beaucoup solo. Donc, continue à kata bureau ya commandant. Maman wana nazo continue koloba s'il y a de faux, il y a aussi de vrai. J'avais beaucoup aimé cette maman-là. Commandant à Koumina Bandal. Lorsque tu continues, maman wana, prophète a dit, Nazotika junior a dit, malgré tout ce qu'il a fait. Mais je demande que junior a salé la ngaï papier à koma. Nakata papier wana, qui oyo nyonso alobaki na nzoto na ngai ye moko ayebi eza lokuta parce que déjà toyebi vérité lisele mama wana alobi ok alobi mpe bafilme junior komanda bi non bakoki na kofilme te komanda atuni junior bolanda ndenge atuni junior komanda ye moko atuni junior bafoto wana okangaki baprofete oyo ndenge okenga koloba makambo na bango ezali eza bamontage to eza ya solo yoka nde junior bafoto oyo eza montage ou eza montage
Moi, je travaille avec l'honnêteté. La division pour mon colo du Cameroun va bien. Parce que le prophète soit assez bien. Bien aimé, le colo a été na funda qui dossier wana. Moi, je suis mis dossier dans la Yabobima et Matali Colo. Les alliés, les Babomanga, les Babisa qui bambou. Moi, je suis funda dossier wana Matali Colo, les alliés. Oui, ça a été na funda qui chien. Donc, dossier, il va être pour réunir pour les alliés qui a prophète. Il craignait que lobby kuna mabe comme nanga balubaye. Dès lors, Cynthia Junior papier, Junior a commis non, nazo ndima. Et ba photo nyonso. Notez bien, ba preuve wana les 31, les premiers plutôt na Tongo. Ba qui na moi ezalaki ba évangéliste, ba kozon sa ba preuve wana ba photo Junior a kanga. Ba kozon sa na commis. Mele na ndako évangéliste. Il y a pourquoi Junior a sali lettre, parce que le prophète l'a craigné que va multiplier, on va partager. Parce que Junior a quand même pas payé, on a pas côté là, il va sauver la masanga. Photo pour que nous confesser bien. Dans le cas de confession, donc il y a un nouveau qui a dit dans la foi c'est wana zandumba, hôtel à la finance, il y a un personne dans la kuna baye parce que dans les intimidité. À pourquoi il y a pas passer, on va dans la kisi. Pasteur ko bamelaka masanga pasteur oyo bazana bakisi ye moko mpe azalaka na kisi parce que lui oyo nazoki na chambre ale bapesaki yango to nde confession frère wana alingaki asala namoni te papa aza na nzambe solo yango naye kotémoigne yango naye kozonga na makolo ya tata mpo na témoigne nzoka nde faux et archi faux dossier yango oyo ezalaki na commune ya bandaki. Et l'autre souka, la présence y a un qui photo, on va belle ou pas, non, ça va quand il y a et pas c'est Tiffany Moko. Conseil non ça parce que le preuve en eux-mêmes, témoignage la salle dans les Nazareth, c'est les frères qui avaient filmé. Frère on t'a filmé à Kango. Na sepela makasi comme na yé, l'air na yé, bazo travailler na serre, mais l'air makambona surtout yaki. Na ebisaki frère avant même azwa ba décision kende na bonde la ki na benga ki na téléphone et c'est na bi frère nanga zanga mama ani boni bien nga na lobby na bi omoni mbongo o certifié afuta ko lokolo be za mukie nga naza na Congo na ozonga na zozonga na fin décembre so na zongi tikela nga ka janvier à partir de février mbongo o certifié afuta ka wana montaka afuta ka yo nga na ndo bakisa ka susi yango lisusu likolo ko malango lokola double na vie charge wana en tout cas naza na posa bosa ya musala nzambe bokende liboso kotika certifié te kotika les Nazaréens. Après ton lance on a téléphone après frère amika qui répondre nga wana après téléphone et katanaki mais après mikolo comment na makambo sur télé na internet na talengo même na télévision ya Congo makambo leka donc nazo se comprendre te on dirait nga mutu na problème na mutu ou bien
frère Mouta, Makamba Oloba, ils ont concordé. Donc, on a kokalate, na on comprend te mamni ba Oloba. Pour histoire, eza papa Moussousou. So na bina kota fana histoire, on a expliqué pour le 31, le 30, jour où bazo qui le caméraman, camarade na question na, tozali na commune à Bandal, moi j'étais là. Tolongwa na commune à Bandal presque 20h. Ngana frère Tiffany tozali qui na retraite, c'est pas prophète José. Le deuxième jour, le 31 décembre, moi, je suis fêté dans Kinshasa. Je suis na Tiffany na commune à Bandal. Tolongo na commune à Bandal presque 21h. Je suis na commune à Bandal na le frère Mutupa Kangi Saki frère Eza sœur Tiffany Eza le prophète Abraham. Mais les solo balu qui peuvent pas kende qui vous êtes qui prophète Abraham wana ape bakangela ki eza ma mususu yango moni ngape soki nazaki pelo na bandeko na nga na France na yoka ki lisolo na musika na monité na linga na croire na ngaka na ba bobar o ba oloba mais akomi ko le tia frère ti awa même na accès na kaso zolanda azo le tia frère na chaîne na ye azotanga ba komo na biso toza bandumba nepte soki omoni biso na basi 5 na bandaku toza ba aventurier yo vanda na France oye awa omoni biso ndenge nini. Papa na ye a na moni bino na kuti na bandi oyo na ndako no lelo te. Eza la pas de 7e fois ou de 8e fois 1000 fois pardon 10e fois Tiffany Meminga a. Donc na sali no connaissance na kuti makambo oyo tam sou frère azolo ba na kati no te. Yango moni eza ka pasi. Eza pasi. Donc na osenga ka frère eloko moko abanga nzambe. Na sa frère eloko moko abanga nzambe po azokotisa na basala nzambe mususu na makambo ndenge sans le savoir po nanga na omona ke makambo ta mususu basala nzambe mususu oyo bakoti bayebi na bango mutu na makolo te babeteli bango ka lisolo ezalaki boye zonga iboye mais étant que maman oyo pa aza mwasi ya pasteur soki ezalaki neti kawana ekomelaki mobali nanga na pesa mobali nanga conseil nanga ise papa lokolo yoki junior aye ko yepuisa oboy benga peso mwana wa mwasi Tiffany oyo ka pe Tiffany pona nanga conseil mobali nanga bonbon malheureusement comme ezanga te malheureusement pe comme eza pe papa Kalamba ite donc makambo kei na ndenge kendeli mais asali mukanda po alobaki na foto wana ekopibliane te soki bomoni yango bolandelanga epuis bayebisi esala lettre mpo na ser po parce que yo noyebi bato batindi yo oboma ser opesa grâce ya ndako me bato bapesaki yo mbongo wana akati enveloppe akati yo noyebi bango sala lettre junior alobi non na reconnaître mabe nyonso ekokomela ser eza na motu na nga lettre bomoni aya kolakisa lobi basignifié lettre sikoyo soki komanda ya komi na bandala yoki makambo oyo le frère la junior alobi kopi moko etikala bango na bandala kopi moko nga na zwa na miniti okopiana moko eza na france oyo ya nga kopi moko prophète ya na zwa dès lors bapesaki prophète wana biki ye bakoma e alimbisi junior provisoirement avec réserve si ayoki kaka junior alobeleli makambo na ye mpe abimisi bafoto na ye apiblie yango akopoursuivre junior nde lettre basalelaki junior kutu azalaki na mpe badifficulté ya kokoma esiko yango bomoni akomaki yango mabe bate esengaki bato baya kolakisa ye ndenge nini ya kokoma lettre wana na présence laka azosala lettre wana na présence bakotisaki bato ya évangéliste bakotaki bayaki kokota ntina biro akomanda baassiste koma te ce que junior akokoma lettre ntango tobimi bien aimé dans le seigneur moko na bango abengi nga alobi Tiffany tu es intelligente j'ai dit ça devant le nom de mon Dieu d'Israël le Dieu qui m'a appelé je ne peux mentir pour les hommes de Dieu soki eza eloko nga na bangaka eza makambo ya nzambe alobeli nango na présence ya mama wana oti france parce que lorsque junior asigné nga nazwi papier na nga nabimi na nga moko na bango alandi nga alobi Tiffany ti intelligente tozolobela makambo no meme tina biso toza na chaîne ya télévision mpe toza na radio ekosala bien mayele na wana biso mpe tobénéficie nango okoma mpe kosala epa na biso estce ezala mabe so batelemisi elio keti wana
na mamikolo awa na ti bazobenga bajip moko ebimisika awa baobenga ngo bakege donc basombelanga jip bakorompre mpe na nga moko pour que vérité oyo boyoki lelo ebima te nayebisi bango merci nayebisi papa na nami merci merci lelo napusani mama na fanta tini na tifani ye to balingi basombela oyo eza nini nabi te bazasombelanga jip bien aimé dans le Seigneur, c'est vraiment triste. Il est obligé de commis totikaki bango biso toki. Et commis les deux, pardon mon père a ouvert la presse oyo, s'il te plaît, le téléphone a mis à Watt. Et commis les deux, parce que ton image a commis le premier. Et commis les deux. naye kokomela prophète lettre naye kosala texto nakomeli ye boye naye kokomela lettre mpona yebisa ye boye le deux kwayaki bakoyoka soni nakomeli bango boye mon frère Shalom yango komboni yango ya mon frère Shalom, la crainte de Dieu c'est le commencement de la sagesse. On a fait point. Merci pour l'anabino échoué. Moto Azana Nzambe va vous sakayete. Moi, j'ai livré ma jeunesse pour Jésus. Nzambe à confondre les salas nabino l'amboutou. Notez bien, le comité où il y a vérité. Où tu passes avant moi. La site où moi je passe dire la vérité et de preuve à l'appui de tous sauf rien. Bonne année, rendez-vous après 68 ans. Moussala Nzambe Ebundi Sami, fais-moi Nzambe Abundi Sami. La gloire de Dieu. Donc, disons, nous avons eu un message pour le 2 janvier. Nous avons communiqué quelque chose le 2 janvier. Les 3 va répondre et les 4 va répondre et wana bazoka sikoyo planning to sala. Et le police ko to monter pour que to longola. Le roi déjà babangi bakei siko kofanda réunion bandaki basali réunion na bango moko na bango abengi nga ezalaki papa moko autaki poto pour me dire Tiffany, tu es ma fille, tu es encore jeune. Plan au monde basali basala yango kala mission topesa qui n'a monté en nous. Moi j'étais mécontent. Et puis balobela likambo ya Matthieu. Et puis baboma site. Mission na bango yango wana. Oh bavandelaki na réunion na bango. Parce que pour eux, la vérité, ndenge ezolobama doit éclaircir peuple de Dieu. Pour baboma site. Ce qui est grave, bien aimé dans le Seigneur, yoka mutema mabe ya basali ya Nzambe. Ba monter, malgré nous c'est les cani, ba PNC Junior, le 2, le premier admis, le 2, le 3, le 4, le 5, je fais le 6, le moment qui a les 4 qui a une émission. Pourquoi tous ces temps-là? Ba juste dans l'année ce qu'on va embellir les solos, ba bon, c'est un moni de Rolongola. Yango moni que les solos commis. Na prophète ana ba bete libino ngote ba vili solo ba balusi junior ba $3,000 et pas na biso OK notal et pas na biso boyo ki solo $3,000 nini ezalaki boyo ki solo komi pourquoi ba kangaki junior na ba preuve à la tout ngeti na ba kangela ki junior azolo ba tie ba tindela kanga mbongo na poto OK na sali je sais pas na sali autope na sala kile yo kama yele mabe
bazwi émission oyo ezalaka na site banda kala nayebi te soki monter akoki koya kosunga nga F4 monter asunga ngai émission oyo bazolakisa bino nga na pater fierté eza émission esalema déjà depuis kala émission yango 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 eza place nabombaka babiloko na ngai émission yango oyo okotala émission oyo tosala yango depuis ekotaki pardon un instant naluka internet nalakisa bato date émission ekotaki d'accord, à la télé, internet, ils ont fait ça. Moi, les émissions, tout ça, là, qui n'a pas de terre. Il y a internet, pour les calculs, parce qu'il y a des impélantes. Il y a internet pour la photo, pour la PCI, sur la Nazarien. Il y a un cité, il y a un cité, mais le frère junior avait dit que bon, on tête tout est pour cacater, bon, on te dit que $100 en exemple de guerre. Donc, tout au taille awa, émission où il y a pasteur dire que le salema déjà taille. Dans le montage, où il faut au taille awa, tout ça affiche les évangélistes. Tout bien qui m'a sauvé, belé. Comment il combo là? Ma belle soki mosala nzambe na banderole amoni nkombo ya jésus tobeti masolo ebele awa tolobeli nkombo bazobimisa bambongo na basaki tozodevoile nyonso totalisa pole epa bana nzambe esika moko te soki oparcourir l'émission oyo s'il vous plaît mon frère zwa yango tolakisi plutôt affiche eza te botala yango eza émission otika nango ezali moto ekobima soki mpe ekobima na monoko ekobima na monoko ya nzambe ya mosala nzambe tika nango je pense eza yango wana eza deja na kati ya site eleka deja bandaka je pense c'est ça oyo toza na kati ya internet émission yango yango deja totiango depuis le 15 décembre 2014 demo akotumbama na moto ya monoko ya pasteur e na kati na émission oyo tolobela koma mpe bazobimisa bambongo na basaki ya bato siko bato wana mpe baloba ke bazotindela biso bambongo puke toloba ke bango bazobimisa bato bambongo na basaki na kati ya émission pasteur diarte alobaki koma bato bazobimisa banioka plutôt bamiseleke te siko bato mpe na miseleke te bakende koloba ke bazofuta biso mbongo mpo tolobela bango ke babimisaka miseleke te pourkui kaka ntango balobi ke na fiche na yo bamonaki nkombo ya jésus te nde okotomboka epuis batangi nkombo na yo te siko qu'est-ce qu'ils ont fait soki olandi na émission na nga oyo nga natiaki afishe wana te boluka titre oyo napesi bino titre nango ezali démon akotumbama na moto ya monoko ya paster te nga natiaki afishe wana te oyo papa na nga libisi moto na monoko mais ils ont recommencé ya komonte émission batie affiche na kati ya émission pour dire que nga natiaki afishe misala bazosala yango wana epuis baye kolakisa yango na peuple de dieu l'évection nga naza nango oyo nga nayebi oyo nga natiaki eza wana te eza obino moko bomonte mpo bokosa bana nzambe botala boza na basite boza na bayoutube boza na bainternet nga natiaki afishe wana te le frère alobi na bino na poto ke nga nalobaki totia afishe wana sanda soki mpe moto soki mpe 36e chambre je sais pas moi soki mpe 8e chambre que moi je ne connais même pas ngambo napesaki idée mais batia mateya na ye ya kinshasa parce que après kosambwisa ngai
bosali réputation na nga na poto. Ils n'ont pas laissé baeti na Kinshasa chaque jour kotia vidéo na nga na culte na bango le dimanche bazosala culte babengi frère Junior aya kotémoigner batie longi na nga batie na fiche et plutôt na écran géant preuve nango ezali bayakozela nga preuve na niveau ya Kinshasa frère Junior ayo kotémoigner asuki kaka na kotémoigner te atie na filmaki yango frère Junior asuki na kotémoigner te bato baye koyoka Yesu Masiya. Regardez comment les banalités ekoti na makambo ya Nzambe oyo na filmaki yango oyo tv na bango Junior azotémoigner epuis batie elongi na nga batie baremonte émission oyo po bakosa bana na Nzambe ke ngamu natiaki apisho mais soko na nde émission na nga véritable émission na nga eza natia apisho wana tala ça c'est le frère Junior qui est en train de témoigner eza ebele basukaki wana te ntango nga namoni pardon mon frère ozozonga ntango nga namoni na boyi na nga koloba na garde silence parce que nayebi soki nake naloba tokoyoka na bien te lokola bango balobi balakisi bapreve repentance nini okomi kotanga na bakombo ya babibaki basalaki yo oke repentance na yo ntango okei repentance balobi kenga na papa Salomon toyebani bien aimé dans le Seigneur on ne te manque pas de Dieu nga papa wana nayebi ete c'est un frère aza na Londres ayokaki comment j'ai été menacé comment bazolukisa nga nde abengaki papa Salomon et directement papa Salomon abengi nga na koti na ligne et akomotri na nga nini azorépondre je ne savais pas ce que papa Salomon azalaka malamu to azalaka mabe nayebi ete mais c'est que moi j'apprécieux eza kaka te na moment nazalaki na batristesse plus réellement bato bazolobaki baza neutre site oyo ezolobaki baza neutre ntango bayoki Junior est ce que baya kolukanga donc allez-y comprendre que eza clip ya bakolo basali contre nga le pourquoi nayebi te les Nazaréens azalani na numéro te les Nazaréens c'est akipani atambolaka ni makolo les Nazaréens c'est akipani aza na ye eloko te yango baosala makambo na nko bazolekisa elongi na nga na tv parce que babi naza na esika komema bango te yango batie bambongo na bango en jeu pour que babi esika nga na komema bango eza te basuki wana te nga mpe nasukaki wana te lorsque bakomonakisa nga na internet bazotia elongi na nga na kivi bakomobenga nga d'ailleurs je tiens à féliciter site wana balakisaki ngai osali nga publicité moko ya makasi wana kuna kolobela bino na suka bato bakomobenga nga le dimanche oyo batiaki elongi na nga na tv ekomi na pokwa on a failli m'enlever nde balandeli bato yango point d'interrogation nzoka nde nga nayebaki teke batiaki elongi na nga na tv nde bazobenga ngai tifani batie oyo na chaîne awa ya évangéliste bazolakisa après 10 minutes bazomisi yo 10 minutes bazomisi yo 10 minutes après 10 minutes bazozolisaki elongi na nga avandaka na Kinshasa bazopesa adresse ya ndako ya paster Pierto dans l'assemblée comme ça esalama wana singa mpe naza mwana lolenge Junior ayo koconfese soki oki Junior ndenga mpe nanga allez-y comprendre plan nini mpe kunini ebetamaki wana
basuki wana te nga na suki wana te nakeluka bakolo naluki nake na conseil ya église de réveil naluki bapapa mpo na explike bango bisika nyonso nazokende bazokomprendre ke nga naza na verité me bakosunga nga ndinini yalemi kosala nzambe na mbongo eza bien natelengani na bapreuve na ngai na nyonso nalakisi patie nazangi mbongo me naza na yesu masiya nazokufa na likambo nga nayebi te me naza na verité na nga me nazokufa mpo nazangi mbongo me naza na yesu nga bofumi ya pamba talebela bamontage basali kokende kozwa eske yanene nayebi te mokolo nini nani atindelanga mbongo devant ce Dieu-là. Voici ce que moi, la garde de la Kibino, de ma part, avec une preuve à la boue. Comme il faut télécharger dans l'émission de Pasteur Vincent pour que Batia remonter en haut Babakista Babilo comme ceci. Oh, on a la tiaté, l'émission nous sommes, même on a ça dans Pasteur Vincent Ezali. La vie de ce Bakokoya aux Zélanda. On a ça dans Pasteur Vincent Ezali. Bien aimé dans le Seigneur, c'est triste. C'est vraiment triste. Mais que le Dieu d'Israël est Dieu. Vous allez abattre les bossos, vous allez rater sur le bas de tout le monde va combattre. Mais là, parmi les journalistes, il y a tant de combat pour une émission là. La salle émission à la Kisa Batunani. Je fais mes émissions avec beaucoup de modernisation. Pour tout ça, va dans la Mababa. Dans la Kisa Bino, comment on a trouvé 666 dans la carte de clip, il y a chrétien. Mais la temps à combattre, dans le bas combat, on peut dire. Babenganga na ndenge nyonso na tikala kotanga komba frère wana parce que nazo garder image à Christ. De même là na lobia na tangi komba motu te na beti lisolo pe na ba preuve nanga. S'ils ont de preuves, il y a lisolo ba beti la bino lisolo bandal komi na bandal eza pembeni. C'est parce que naza na mbongo te na aka na Yesu Masiya nde ba otraiter la relation. Il y a beaucoup de choses, après je fais ça. Même pour la site, voilà, on a ma preuve. On a ma preuve. On a ma preuve même pour la site. Tout j'en ai ici. J'en ai. Mais ceux qui n'ont pas dit ça, monté. Makamoyo, babato ça la monnaie. Basali kaka nisanga. Oh, on y a les associations à Bango. Pour que ma combattre. Moi, tu n'as pas besoin de la où il y a eu. Je pense que c'est avec beaucoup d'amour que j'ai informé de nous. Ce que tout ici, nous sommes à Bako, pour les missions-là. N'encore moins. Ce que c'était ici, nous, pour la volonté. Ce qui est exemple de quoi tout la volonté. La voiture là-bas, à ce moment-là. Je ne trahirai jamais Dieu. Donc, réfléchir, je ne n'en ai devant ma balle. Je pense que mon frère a levé bébé. Si on base, il y a Paul, il y a mon pas le bâti nanga, le bateau le sanga, à côté de la couche j'ai vendu. Si on base, il y a ma cambou sous, on a la gueule dans le bâti, dans le gardé, pour le bâti les tranches.
TV.com avec la humble servante de l'Éternel, la sœur Tiffany Mokwa. Suivez, écoutez, voir une seule chaîne, www.nazarientv.com avec la humble servante de l'Éternel, la sœur Tiffany Mokwa. Et pas c'est Tiffany Mokwa. Conseil non ça parce que le preuve en eux-mêmes, témoignage la salle dans les Nazareth, c'est le frère qui avait filmé. Frère on t'a filmé Kiango. Na sepela yi makasu komona ye l'air na ye bazo travailler na serre mais l'air makambona surtout yaki na yebisaki frère avant même azo ba décision kende na bonde la ki na benga ki na téléphone na ise na bi frère nanga zanga mama ani boni bien nga na lobby na bi omoni mbongo o certifié afuta koloko lobby eza mukie nga naza na Congo na ozonga na fin décembre so na zongi tikelanga ka janvier à partir de février mbongo o certifié afuta ka wana montaka afuta ka yo nga na ndo bakisaka asusi yango lisusi likolo koma nango lokola double na vie charge wana en tout cas naza na posa bosa ya musala nzambe bokende liboso kotika certifié te kotika les Nazariens. Après ton nom sur le téléphone, il frère Amika qui répondre après téléphone et katanaki. Mais après Mikolo, comment on a makam sauté les qui na internet. Alors, oui, alors. Oui, non, na traité beaucoup dans la première rue. Au fait ça appareil nanga zawana. Il y a Samsung. J'ai un problème. C'est beaucoup de la traité, beaucoup de la appareil je vais gagner quoi chez lui. Lui il vient sur moi, je lui donne les transports. Qu'est-ce que moi je peux gagner chez lui? Maintenant je vais te faire arrêter pour l'escroquerie. Maintenant là. Allez-y comprendre que ça là va complot na bango kala basi ba kota na ndafu na nga ba korompa kala menga na ye bakati. La pesa émission kala. Ndé bo ki azolo bana ki na ndia kala ke tuyo age c'est na zana ina makani to sala ma lete c'est arme de crocodile que ce frère là était en train de faire sortir. L'arme de crocodile. Et ceux qui wana dit batuni et bon évangéliste
alobi évangéliste alingaki azwa ye na mosala boyoka bino monenga zo Je vais gagner quoi chez lui? Lui vient chez moi, moi je lui donne les transports. Qu'est-ce que moi je vais gagner? Bon,